Salut, coucou, bonjour à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, Maman Mignonne. Je vous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi tu es la rabino biloro oyo bozela rana katia chaîne oyo B52, la mignonne officielle. Ya minene ekwei lisusu yango to ye pona ko partager yango ensemble na biso bandeko ya B52. Bino bato bopesa biso respect. Bopesa biso bolingo ya ko s'abonner na kati ya chaîne oyo. En tout cas, soki zambano ya liboso, ko hésitez te, abonne-toi, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez et ça biso ba grande dame et ça biso qui toko makasi. Le nene biso nene aye ko telemela artiste comédien oyo ba artiste comédien oyo bazo kote la brune mama ya bana ya Dauphin Jani Faye oyo azana mikili ya poto. Nene ya aye très fâché. Alobi molaina devos musoba botika sentiment parce que Jani moko aloba moi si oye abala eza mama Sylvie siko bino bomemi la brune na ambassade ya France kuna na ambassade na biso pa ambassadeur pona nini etant que veuve ya Jani ou etant que moi si ya ndeko na biso Ange. En tout cas nako sabinote nene ya asiliki ya kosakana te bolanda tolanda ngana bino ensemble toyoka nanu balobi papa de vos musoba soko lingi vi caché na yo to vi passé na yo ebima na internet te parce que internet eza nango ya bato ya maboma tangu bino bandaki kosala théâtre ba tiktoker bazalaki te ba youtuber bazalaki te lelo oyo ekoma monde ya mame okoka moi girlfriend moko to petite moko zalaka na ye na 1900 wolo bakoya kobimisela o passé na ye awa soki oza na mato ya koyoka papa devos musoba yoka soki oza na mato ya koyoka papa molai yoka tolanda ndeko na biso nene ya kelokelo et atteindre à ma page très fâché tolanda ye na noto ka ninya zokoloba pona tina na bandeko na biso devos musoba et puis papa na biso molai botika kozwa les devants parce que de son vivant c'est-à-dire na bom ki bomo ilar Jani azalaki na bomo moko na binto te a telemaki pona koya kosunga ye po ete azwa mukanda lelo oyo akufi toyoki lisusu ba soupçon bimike la brune alobi na mbongo ba kopesa pona Jani akopesa papa devos et puis molai 10% makambo za na internet bandeko nanga tolanda biso so tout olanda toyoka nini o ezali kupesa pasi na mitema. Suivons tous, hein? Abonnez-vous massivement sur B52, la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez, ça nous fera énormément du plaisir. Bisous, ciao. Suivons tous Néné à Kelo. Emily Bosso, Laurent Tendance, quoi, news, on dit que jazz va bien là, Laurent Tendance. Jazz, viens là. Laurent Tendance. Certes aux gens qui peuvent attacher des princes et à faire égo là. Mais si que la paix pas tout sous va promouvoir l'artiste. Yo moko ça mion sorté. Na ba concert mion so ebeta. Bat masala ba soirée na bango. Et Jazz Kavulu biso so pebi que Jazz Kavulu a soutenir affaire égo là. Jazz Kavulu en sa soirée après concert pour n'avoir combat faire les alicolo on vous dit pourquoi Laurent Tendance pourquoi je vous dis ça Jazz Kavulu pourquoi je vous dis ça Jazz Kavulu yo me dit bébé l'on a qui bon moto ça suspect Laurent Tendance yo discuter na Jazz Kavulu na privé oui na mo yo ko kaya dudu na rando on kaya dudu na jeton. Où sont les randonneurs dudu na on zapoya dudu ouais. Ah oui, c'est clair et net Laurent Tendance. Ndazo Jazz Kavulu, ndazo on ça qui monte ma
bien pas faire cesser. Chance faire à la doté. Boété. Linga batbaye belé pas faire. Quand il rotini ça va tout pas faire été. Donc, Nathalie Mbala, bonjour. En tout cas, Bandeko, bon consommer le chemin de la gloire et amitié, Wada, Nabi. Banzemba Kitoko et Zali. Bon somba héritier Watanabe, bas spiritas, bon à la mouvement. Mais dans le bien, mon laï, na dévote, surtout yo dévote, na mon laï. A qui en tête, on vient de me dire, madame Jani. Bon, parce que pour ça, vous êtes bébé. Molaï na dévos. Molaï. Tu vois, par exemple, papa no bota, qui nous mangeons sur ça là, via moi sinon au monde et dans les réseaux sociaux. Awa, ben, tout ça, ben, poli, et t'as dans les alatés. So, on se trouve la canda, tu peux te lier à Janini. Yo, nous avons été ma communauté molaï. Tu es ma communauté, you na dévos. Donc, bisfala obre boli na bosala tokotika pe na bwinte molai pola ngaju ana yonde muto bimisa kyango molai silama molai biso to ko biso bakanda mikuse molai garde band. Comment ça, je suis dans le côté qui est dans le loba, on a nos années la brine. Pour lui, entre yo pena dévot, si mon coco la brine. Tola de la mabi, entre yo na dévot. Pour dévot, ce que tu as dit, nous bakal la dévot. Donc, nous devons protéger les cannes nous avons dans la brine. Bon, si la ma. Mon la ina dévot. Bon, si la ma dévot. Moussoba. Liba les akaka. Bosi lama. Bosa boni na boni la bosa ba boni na bosa ba nyongo kumomba esi ki la brine bina bosa ba ke bino de bo protéger la brine pas bimana bino pesa bino tout babeza la ko sambo eza yo bimanike ko sambo ya bébé kasi mola it wewe mola it ngakula ebi mola ya otabi ipaka za sa théâtre simplement la imo za tabu la i. Tu me donnes. Viens pas ici, maman. Ok. Et ça, le sens. Moi, là, il y a la brine, sur l'été du Missim Bongo, après, ça me 10% d'atto yebi. Bonzoate. Moi là il y a des vos monde de na brinque so mukie bimi ba ya bochanga poisson mukie bimi ozo 10% et loko ezate moi là itala des vos est-ce que dans maintenant si au tika do théâtre là va manquer au respect. OK classe na 14h. OK classe na 14h. Bon là que classe on des tu as que classe pour filmer notre école ne pour la classe. Nga via mwana yo mbinga mobali nga lebi mwana oya akenda classe na era zonga to foya dans ma classe na 14h. Donc mola ina divorce aussi dama. Moi, il a des divorce. Aussi, dama. Pour sambwa. Au moins, dignité au wana. Moi, respect au botika, on ne botika sur ma boque. Parce que nous, on ma boque, pas la TikTok, pas arrêté.
ba youtubeuse baza raté biso kota makambo ya bato mola yo benga la bini madame Jani etant que qui mutaza via mola ya pesa ngai mutaza via mola yi aye la ngango arrête de me déranger tu vas dessiner les cœurs. Julie et moi et Alex. Tu as dessiné Johnny et toi et Alex. Oui, non, j'ai dessiné Alex. Ils sont en train de combattre sur l'éclair. Sur l'éclair? Oui. Ok. Ok, bye bye. Je t'aime. Je t'aime. Mutaza la vie à la prime. Et Mutaza la vie à Molaï. Naza a besoin de vie à Molaï, identité à Molaï, à famille, bana, moi si, mais avant comme moi ça Molaï, à Zaki, à Nani. Naza a besoin. Mutayebi vie à Molaï, Patapoto. Numéro de Naza 09 98 25 63 plus 243. 9 78 27 63. Naza la poste à vie à Molaï. Molaï, le voit yo bengi la brille madame Jani. Ex ya moi si no ocha ndaku aoya. Biso ba to kobe na moi si no akomba ex na e. Molaï to mon ope na Jani te. Bon ma ke sia tout la zone ngamba la brille te. Mais yo Molaï na divorce no kwa boyoka ni 10% pas divorce akoko la brille. Na ba siko vérité mbamoko. Divorce yo koko la brille. Okoko la brille. Divorce yo koko la brille. Voilà ngaba via na posa de ya via divorce ko no zongo na pété. Via divorce. Bon divorce ndumba lo ba Caleb. Divorce le roi yo Zéla. Le roi bien on a ça ba congolais ko la brine a bon ça mo ba ni mususu la brine yemo ko bisaba parce que na jani da vandisa jani na mawa mais bino mo na 10% na la brine la kilino. La brille a saisi, elle a dit Jani Alliance, la Jani a Koufi. Molaï, tala, divorce ou soba. Yo divorce. Yo moto sara no so beaucoup évangéliste panzanet. Yo quand tu dois éviter. Qui recouvre la souci dans la moté mais divorce. Frère Kiro. Qui recouvre les corona yo divorce. Au matin na matanga Kiro. Matango yo ni telema. Yande ya Jani. Oyeba, o regretter. Donc bonjour on l'a dit si Gabriel alliance. O ba génie. Divorce dans la imagine mo libo ça ça va congolais. Après on va chercher quand on même poli. Divorce na moulaï. Moulaï, on a tellement moulaï que si on va mettre au pat au quoi. Pour équilibre moulaï, l'équilibre est à la mingité. Trésor à quoi double discours est à ma warrior, mais ne peut pas créer l'on est similaire. Yo za golo on le double discours de double discours ti wa yo ba loba bino mo créer on aime les similaires na yango Molaï en tout cas bandeko numéro na WhatsApp ça te recommande un messenger naza besoin via Molaï te pape moi ça Molaï so ndenge nini photo yeba po
Devos déjà et batomédia et ben d'abord qu'à cocola la prime. Le tia Jani pas qu'elle a ça m'appelé bonne souci par Devos. Oh la mignonne, la